Lui annoncer nos dates. Ah, ça c'est quoi? Lui annoncer nos dates que nous allons prester en Europe. Nous sommes venus. La famille Bota et partout. Yoga bilingue, la patronne. Comment? Et que tu vas moussouni. Yoga moi bien. Maman Sogoma. Belle Kandi. Family Bota News TV, s'abonner, liker, commenter et partager. Bisous. Nadej Yamba, Tokos. Bota et la famille Bota et partout. Yoga bilingue, la patronne. Comment? Et que tu vas moussouni. Yoga moi bien. Maman Sogoma. Voilà, nous sommes lui annoncer nos deux dates. Nous sommes officiellement lui annoncer nos deux dates. Pardon, Bad. Hein? La famille, Bandekonanga, en tout cas, et un des sommes, la famille du vote toujours. Toujours ça va tension balobi soki vraiment belle attention. En tout cas, il faut chaka les gens mai pembeni parce que il y a des choses à parler. Bande konanga to moni kuna babimi banzoi babimi parce que nde bazana bazo koka susu bazasu na maîtrise te tozo mona mutu to chaka badati ezoye banata to chaka badati donc palpite ezo komela mutu tozo comprendre te ka yo moko zo kanga badati donc mutu mo azo banga azo banga parce que azo sentir déjà que tikana kanga badati parce que mutu azaka très dangereux bela yango no moni ici là akomi ko kanga badati acha troisième date acha deux dates acha troisième balobi acha sous troisième acha quatrième azo bana posete pour aobanga nani aza na sima na ye moko ami yebi qui est belle vie quand il a patrona. Si comme on dit que on est poussé ngana ya ko sala émission o isa par rapport ya o to bengi ce qui zooma na ba propos na ye par rapport ya Bella ya to ba ki 2026 oko to ti kabino tele kate 2026 to ti kabino te boyena buzoba ba yokolo ba to tali bino kate bite to loba te jamais 2027 to zako botie to tie tant yo zolobela batu ke Bella cha date mais belle vie déjà ça cha ki date olobi shobe ezaki ni na yete ezaki ayiba plan ya Demer fallait que ko prester kuna si réellement Bella ayiba ki plan na ye fallait que prester na showbiz histoire o belvia komaki donc belvia et Demer n'aime taper ce qui histoire wana o belvia komaki. Quand vous parlez des choses il faut quand même peu bozama yele ko yiba idée c'est trop dire ko proposer mutu par rapport ya anniversaire to sala dini na mono ko tu ko sala spectacle ya moko en tout cas ngape na bande ko penser non est-ce que wani za ko yiba idée ya mutu non ça ko yiba mutu te idée ya mutu te c'est par rapport à ces moments-là elle était à côté de Belleville elle a réussi ce qu'elle pouvait réussir na maboko ya Belleville. Elle était là pour la soutenir. Elle était là pour donner des idées. Des mères avec elle pour la copier sa idée. Et c'est son travail en fait. Avec elle pour la copier sa idée. Après sa idée à kocha, il y a kocha ni oh so paye ta personne so pas les cam ensemble là ba tonton me dire bah là je ne sais pas ndenge toyoka idée à kocha ba pano ba cha ba pano. Voilà pe qui est to ba pe que Bella iba idée non. Non, et ça ma proposition abandonner au salon par rapport à sa place wana avant la pour sa moto il y a de soutenir à mat à Kendall Bosso c'est tout à fait normal. Mais ma yele au belle va bimi c'est qui n'a qu'à showbiz voilà c'est pas elle. Demain tu as bêta l'histoire parce qu'avec une profit de na catch showbiz là il y a qui ba sponsor. Na ba sponsor wana ya ngaka lia monter à monene na catch wana yango eni wana bimi saki. Alors Bella avec aussi sage parce que les sponsors sont aussi sponsors
oko bénéficier ten so bozi sponsor apesi o caché apesi o caché ntango apesi o caché nyonso oyo ekotikala na ekobetama wana bato bakoti tutututu eza ye nde motu akozwa mbongo wana ekozala su yo te donc okobénéficie nango te to mosu ekozala plus ke oyo ye apesaki yo okobénéficie nango te. Alors Belle-Vie elle est très sage parce que c'est elle qui a écrit ye nde akomi yo opesi idée mais tu n'as pas na makoki oyo akosala oyo ye asali. Belle-Vie asali showbiz na ye moko sans contribution ya personne. Tango yo zoom ozobeta lisolo ke Belle-Vie faut tia date na poto. Si la tia date na poto c'est pas elle. Des fois o Belle-Vie apesaki na bino ya showbiz non bokoki sango te. Non bokoki sango te parce que Belle-Vie abeti showbiz abeti ye moko sans producteur. Na mbongo na ye moko. Belle-Vie abeton sans producteur na mbongo na ye moko. Atie date à showbiz abeti showbiz. Ok? Mais si la eloko azosala eza ye te eza producteur. Mais abima lokwa c'est comme si ye nde mutu asali organisation or que producteur parce que si la olia mbongo te oyo ekoleka na makambo wana ye aza mutu bapesi ye caché na ye azwi caché ne asuki na caché les restes nyonso ekotikala mbongo te ekokota eza producteur mutu oliango c'est pas elle. Tu vois la différence oyo entre ye na Belle-Vie. Alors eloko oyo Belle-Vie nanu oyo Belle-Vie apesaki devoir Belle-Vie apesaki ye na asali yango te po Belle-Vie abana atia date oyo bino booluka wana atia pa sila fo non sila kokisa no devoir ya Belle-Vie ke sila abeta ata kobeta na poto ata kobeta wapi abeta ye moko sans producteur abimisa propre argent na ye moko abimisi mbongo na ye moko abimisi abengisi bainvité tout asala ngo na mbongo na ye moko. Là, c'est moment là accomplir ba devoir ya Belle-Vie. Jusqu'à présent, s'il y en a nous coûte tout. S'il y en a comité, la famille to kana Zuma. Toye la bino bobanga te. Bobanga la bino te. Toyo kaina no et puis na ko décortiquer makambo ni no loba poto yo ka e poto yo kana makambo alobi. La tige de Mokerida Kovo maman non Belle-Vie koko tia date te. Maman na yo kovo maman no Belle-Vie koko tia date te. Kovo maman no Belle-Vie koko tia date te. Ayiba idée ya batu ya demer. Ayiba idée ya batu ya demer ya moi sala showbiz. Maman no ako ozata kovo maman no Belle-Vie ako ozata sale na poto te. Parce que à un niveau de la bonne robot ou booster chaque jour. Yo so fanda o dénigrer comme ya sila bisalu. Ko ba ke place nini o bo moni sila bimi. O abike oui na o abike oui matanga wana ezanga. Vous pensez que oui ce qui mutu akufi ndenge maman no Belle-Vie Richard akufi pauvre na ndako manzanza. Maman no Belle-Vie Richard akufi mbangu ye wana na famille akele mon accord ya Richard boy point on a 59 mais 200 vivants Belle-Vie soutenir Richard la minute oyo nous avons dit vraie élection ya liwa ya Zuma o maele te si la nenga za wana aya kosala ka image ya Belle-Vie ozomona. Parce que quand elle est bien, à présenter la date où ils ont présenté, eza kutu na libanda ya mboka na biso. Tcheke koluka, est-ce que c'est important? Eza libanda mboka fala sala be mission kuna. Parce que kuna nde azo presté. Fallait dans les kana be mission ninga leka ki kuna nde azo presté. Mais elle est incapable azo ya pona koluka ministre qui nazo presté. Dans la date lui annoncé avec ça na gaffe ya français soit disant mutu a kola la bonne vie ntalo français qui toko bino boya bo critiquer tout le monde ba ba français te likamke kana français ni oya ke koloba kuna na français ni ke ko représenter mutu be na français nini siko yé na français ni oya ke non pas ministre na français nini
Je préfère encore prononciation à Xil Pechanga parce que Xil Pechanga est juste prononciation. Moi, Xil Pechanga, le qui existe. Mais il y a juste prononciation à prononcer qui est bien. Je préfère encore ça que lui annoncer. Si l'on sait makambu na complexe, on sait makamba monaye. On sait makambu ba monaye que yenda zo sala yende boye. Trop de matalana. Yaya, mingi basala ba matalana, concurrence pour conquérana muninga. Basuka na nzela. Basuka na nzela. Omoni Belleville, sage qu'elle est. Jamais Belleville au tchakada tu peux si la tchada tu peux Belleville tchada jamais. Jamais. Voilà dès qu'il l'a acheté. Belleville n'a pas besoin de ça parce que Belleville n'a si l'année basant là, bah un écart tellement à moulaï. Donc jamais Belleville quoi tchada tu peux ni bah sanga na ba bima lokwa li sanga, lokwa ba mi balé baza lokwa baza ndenge mort. Oh bah ndenge mort. Alors comment Belleville quoi tchada na muto baza niveau morti. Yé le quoi acheter si la fois acheter na bateau ba dans niveau moko oh ba film était la makana c'est oh ba bi ko ma ba film était ba on a ba ngo fu ba sangana be fait dans niveau si la te be fait dans niveau si la to ben si la acheter y pas acheter te be fait dans niveau si la te ala niveau si la te yo tango to bete lisozo ba ke ba film na bino oh ba booster kaya ceux qui be vendre ko booster ba film. Mais il fallait payer un Candy Star et de la booster. Pour vous dire qu'il y a biso total à cas. Oui, la famille Libota. Promotion à Moussouni. Total à cas, ba filmer. Tu vois, quoi, bino te boya ko gagner ba peine à bino na YouTube. Bino boya ko soutenir si la ta. Si réellement boya ko soutenir si la soit disant bon barabosé belé. Bon mi bien rato zala ke belé, so boza ke belé fallait botala. Pourquoi botala raté casse? Le quoi bino boza na vie normale, pourquoi botala raté? Fallait botala kasiti botala te poani pour bolba ke toza ke belé to l'équipe bango na belé to l'équipe bango na soutenir to ça ba meilleur fan fallait bon moni ça au niveau pour dire que bozana pour na soutenir rien te bozana pour na ba propre vie na bino bozana pour na ba peine na bino oh boyela na YouTube mais au contraire famille bota bazana pour na soutenir belle vie à 100% total qui ba vidéo. Ba robot bino boloba kana ba robot on assume avec nos robots on assume tondimi kasi bino pe bocha ba robot wa peki si bino na muta peki si bino zata so bon moni bocha ba robot te bossa l'effort botala ba film tout le monde a pe ba vie ils allaient lever comme ça to ba vie na ko ils allaient lever boloba ke ya biso ça ba robot c'est totalement normal bossa la kasi bon oti pourquoi boko sala ngote pourquoi boko sala te ya ndé soni mte sala bino boza incapable de bozana boza incapable de revendre ta 40 minutes bota la film parce que ba film qui toko c'est pas muta vendre l'exatana yé avant de la film faut filmer na laisser za na kati faut filmer les a vraiment que et impressionner mon tout et celle qui muta vu tana ya vendre ta le film et pas aux l'épisode e kolanda pour muta l'épisode peut-être aux zelango penazala toujours prête ou prêt. Et ça juste question que l'on connaît kitoko. Ce que le film est kitoko. Tu m'entends dans la poste à l'engote? Ah mon oncle pouille na pouille. Et c'est tellement que si là-bas film il a pouille na pouille. Il y a un moment libino mo ba ku ne bozo sa ke bota la ngo mais ba to libanda ba tete mais belle ba film na ye même ba o baza ba famille bo tete ba zotala. Même ba famille bo tete ba otala pendant le ba ke oh ba film bino oh ba to ba bon mon a promotion te a film ba film a belle vie bon mon a promotion na TikTok te. Au moins que tout le monde a aussi la promotion, c'est-à-dire que tant tout le monde a aussi la film à promotion, c'est-à-dire qu'il va zotala. Ce qu'on bâtonne, on va poster à TikTok. Bazo poster ba film, bazo lobela ka ba film, bâtonne baza ba robot. Allez-y comprendre. Bozan dit ba jaloux à belle vie. Et puis qui jalousie la bon ça pas belle vie boko kokana bino kolonga belle vie parce que belle vie yé moronda zoko moment le que différence est la rana belle vie comme yé moko donc tant seulement comme film maintenant comment alors si la fois qui ba comme là et puis mon tazo comme là non écart belle pas belle vie donc belle vie ko ça nous ba jana ti ba ja salité wana ti bino botie date yé chadat en ça ti ce que si la ndinga za wana yé moko yebi somo belle vie au moins si la ndana ayebi qui est belle vie
nzamba écriture ayebi parce que si bande ko jouer ba major na bino to ba nani bande ko jouer na belle ande ko koma ba fille ba ko jouer belle ko meli bango film bango ba ko jouer ayebi si la za au courant que Belvin n'a cette fille ayebi musala aza au courant alors a commis na ba palpite moko ngana omitu na ba palpite moko ya ye moko azo ba telo nyonsa parce que adversaire oya zo luka cha adversaire aza écart mubana écart a musika aza ta pénétrer solo atate yango moni a commis agité quand tu dédate ici la tché na nenga zo luka suka ba toilette suki even agitation ba date aussi azo tché agitation pour d'ailleurs zo kanza Belvin pas ko kamata za tché dati basa ne concurrence ba beta ne te concurrence eza na ba film yaya concurrence eza na ba film ozo kokate mo luko sele concurrence na ba nini o ba spectacle bela za humoriste te ozo comprendre bela za humoriste te mais si la za humoriste mais bela za humoriste te mais bela za humoriste te ma beti showbiz a betango parce que un humoriste na mutu aza comédien ensemble baza différent ozomona ba spectacle eza mingi biloko moko boye ya ba humoriste mais Belvin n'est pas humoriste mais asali spectacle aussi c'est une femme à féliciter c'est une dame à féliciter pourquoi un showbiz et tout ça qui parce que batu balandi histoire o abetaki atie na ye ba lever les rideaux bato ba sexe après na suka pesi biso histoire moko oyo et sali biso bien au sens que oui moi so atangela musala oyo aussi la ko sala te si est-ce qu'on denga zala comme ko tchatcha na par agitation a comme ko tchatcha ba date ya tchana yo tcha ba date ata 1000 dates bwana posani beza tcha date pobo kokana pobo sangana pobo yiba maele toana tangana te biso to abe toana na compte à rendre na mutute toana compte à rendre na mutute to kenene nzamba opesa biso mais to fia kola bino dana ba film pour na ba film bonzi mate poni bo pola me bonzi mate aneni bo pola me bonzi mate bozo ko nié ko pola na bino mais zo mona na biso ke bo pola tema ke bozanga na bino soni yango kaka elobisaka bino si la sali na théâtre na ba attend ke ba humoriste parce que toyebi ba humoriste nyonso ba tika ba kombo ça c'est tika kombo o est-il que ba comédien ba joyeux parce que avec humoriste ba comédien ouais à faire voix ça kenda poto nan et sobe parce que baza ba humoriste bato ba sekisaka to mona ba humoriste nde ba sala ba plus de voyage ba voyage ba zelango ba mapangu ba tebele ba zelango ba bloke belé na ki humoriste na bango si la pe aza humoriste est-ce que la ki humoriste si la boye sange loni aussi la sala o lelo to kanisa si la atele le bo finga la duchesse c'était le côté la duchesse a tiké la biso ba cri o to dans ngo lelo o pe kanga kana tawana ezali ba ansi luzolo basala makambo ekanga atele lobo beta lisolo yo ba makaku mbwa banani basala banani basaise basala ekanga yango nde esala ki ba musicien ba approcher bango ba faire voice bango basala boye mais si la za humoriste na ki humoriste asila nde sila sekisaka sila sala nini bon l'accepter le aussi la sala que sala qui ba musicien ba pousse na pembe ne ba approcher to public te fait aimer si ka moko te pese lo ni et lo mo rien du tout si la sala lo tena ki humoriste na ye mais tandis que ba humoriste ba za bato ba tchaka vraiment kamingi mais si la sala lo côté ni j'étais belge zone fait dans monde oyo ya YouTube mais si la aza et lo côté ti boloba ke oui ayebi ko jouer mais na ko jouer na yena ki humoriste na wana asalili apport ni apesa biso ezate boko zonga na ba film akala nde za kato beta lisolo otali no film to yebi no titre te mais crime moko boy o lancer o lelo to yebi ke etikala pasila ezate to yoka ba dichette ba beta so ba pité de merde pas beta to yebi ngana na yebi ko ta film ngote mais na yebi ka cri. C'est ça qu'on appelle un humoriste. Atiki la bine lo mo bo o bo ana na mutu. Ba koko bila likutu basala ba succès.
toyebi lisolo koko bilali bina basala succès. Basala succès. Siko sila bobete na ngai lo ni aussi la sala. Oh le tika na mémoire na biso vraiment que tozo na mutu ke si la beta ke loko mo na table wap exacte. Bochiko distrait biso. Zuma. Pour ton information, si la tchaba date, si la un niveau monté na belle vie. Ozomona, à un niveau monté à l'ukabata niveau na ba tchana ba date. Ce qui est là si la agio dash. Ya ko tcha date le na poto. C'est parce que belle vie a ouvert. Belle vie ne muta fongoli ma solo a chaki date na showbiz. Ya ngwe pesi ya za humoriste. Oh azaki humoriste yenda ko ko zala tena ba idena parce que ya za humoriste aza muto asekisaka aza muto yenda za mie pesi ko te ko sala ba spectacle. Mais azaki incapable ya ko banda. Belle vie sera toujours molakisi. Belle sera toujours molakisi. Belle la nzela à la fongoli. Ah fongoma c'est bien to beta bravo parce que belle vie la kisi nzela ya ke na ngo poto c'est bien. To betele maboko. Akende. Bo wela nini? Bo banga nini? Bo za paniquer pourquoi? Bo kaka belle va tchadette. Bo paniquer pourquoi? Ya. Bo ko lo bela ba film était bo ki na psa la musique tchadat. Bela n'est pas humoriste. Yenda za humoriste ke ko tchadata beta. Bo si sango ya. Bo si sango. Si la chata didat kaka yo. Badacho yo zo luko chawana eza juste que obanga. Ozo banga yo omani ida ici les dandeni. Bo dana se no mayela si la lelo. Mayela si les dandeni. Ache date à affronter belle vie. Pour na ya kanti ki belle vie pour ache date. Abi peut-être ya ko luka a clôturer en etikana cha deuxième date ache. Akoda poser les akangane mobimba cha balette pour belle vie a luka place ache date a obanga donc c'est-à-dire a obanga. Wala ezaba habitude ya bato ba obanga adversaire na yo parce que biki adversaire na nga aza tellement puissant. Okomi ko banga yango to chinda kaya chaka badete ninga do chabadete a obanga nde belle vie. Si la zano kimia pour le monde on za consciente que belle vie nanga zana soka beti spectacle malgré que yo za humoriste belle vie on les caillou. Belle vie a stratège en fait. Vous comprenez? Belle a stratège. Aibi nena sala makamna. Ça comme film ne beta. Yo film ni malon na ko to représenter biso film to ezaka ko seka après bat bazi pe leçon monter bat seki kaka ça n'a pas de sens aux artistes tant on fait le loco faut ça le loco et qui bat bazi pe leçon na suka nango o ça no ka puina o ça no ka puina na mona te o ça spectacle ko sexy bat mena suka no bat bazi leçon o spectacle nyonso tant o ça le loco nyonso faut leçon na suka o bat bakozwa Ozomona, faut pas de l'eau mon boy. Mais est-ce que yo tota canamis? Tota na mis Zuma. Belva na temps, on a été so raisonner Belva date. Elle a temps elle n'a pas ce temps. Bella date au moko nenga bandaka showbiz na e. Ana ba vision na e. Quand ba vision nenga ezaki nenga osala. Tebi na so ba jo nenga ezala ka sila yeba ki belle vie projet belle vie. Si la nenga zana batune o baza ba pio bo mona si la zaka sainte de si la zana makamba c'est o asala kazana ba pion na o ba luka ba yeba makamba belvini na zo sa azana ba pion nenga zana aza déjà au courant azaki déjà au courant que ne belvia sali showbiz belvia ko kende bo belvia ayeba ki tout alors ali a paniquer ya ko chamba mako dati pa ya bo monie ayeba ki belvini nga za bongo azana ba projet ayebi si la yebi ya ba mona azana agitation ya kocha ba date a ochaka ba aza agité pour ayebi de tel isola belvi yes quoi ça demi a dévancer ba si la ba to ba dévancer ka yo ki dit hey ya dévancer pour ba ebi makelo kwa ye ayebi azo courant ninga zawana ligamo na bi na no boka date lelo mais ce que belvi aza mutu mo atala la musique so belvi awela te Bella wela te bella ça likam na tane adapé na posa ko to sala ata guerre na sila te pour si la niveau na été on ta ka niveau écriture oh ça ne guerre na ndeni oh ça ne guerre na ndeni bella za niveau sila te sila na niveau belle vite bota neti film na fa Valentine bota film ndenge ekanga masolo o senti ke bat ba landa histoire mutu to za na posa landa histoire na esuka ndenge nini. Et comme tu as bon comparer na sila pourquoi bon ça bon ko
botika ko bolinga ko coller Belvi na sila makasi bon point bino bon mona écart eza makasi bon mona distance eza mais bolinga bo coller pourquoi à cause adversaire na été Belvi na Congo na ba adversaire te Belvi na yé moko ko bino bolinga bo coller si la date Belvi pas date non non on est bo coller Belvi comme elle est très sage avec au à niveau na été donc moi pas date ezate alors tchale si la si ça makam na osa miki wana si la salle va enlever des rideaux dans la salle wana na ba producteur na yo ba producteur ba ndombo yo tika le lote matalana na matalana ba peso caché peut-être c'est si la kala tombo e kokota na ba salle wana producteur n'aime ta kozwa au moins pas de différence c'est ça mais belle vite belle misi bon on est en à récolter ya yé that's qu'au niveau donc niveau exact ya niveau exact yo moment oyo na ba producteur belle yo sa makambiye moko moment oyo ba komela ko belle so koma ye moko ya ata bino moko mutabo bo comparer na nini na babone oh babone beza na babone belé et puis ezo la ça passe na babone belé ezo ba filmer les peso tambo nyango azo sala banini oh ya boisson zuma sopa yo et puis tu nengo yaka na télévision ko zo gango ganga pa banana ogangela nana na nga za mwana ogangela et sopa quoi sopa ko makasi yo tata mukolo bona age non et yo kaka sonité yo kaka soni beza ocha datite bolela pa boleli bokolela beza obeta bloki ndingwa mukolo si la child dat si la ngana encourage o child dat nengo che 3e cha 4e clôturer no ka ne clôturer na ne ya sala na yo nengo do sala wana po adversaire ne la belle vite jamais azala adversaire na yo na nyonso na kokoma ozate aleki na koma ye moka koma yo koma te na babone aleki na babone film ko tela ma aleki yo donc talaka ta niveau et puis liko na yo oza humoriste na ki humoriste non no gagner le côté congolais tanga matina parmi ba humoriste ke o tike lo mo exacte ben fa humoriste te donc boza différent donc oza na niveau na été na nyonso vraiment oza na niveau na été liko na belle za marié donc oza na niveau na été ya alors donc laisse tomber tout tika na to débat oyo so boluka belle cha a kotia ti au chat possible à tout chaba date na ye belle pas chatter belle va na monto ko prouver na monde cinéma pour ça déjà au sommet OK.